Alalo bandikwa bolingo mbote lelo tozali le 6 avril 2020. Nazali kosolo na bino bandiko na ngai, nazali en confinement na ndako. Na tongo panique ekote pa na bana na ngai baza ko annoncer na ngai papa na bango liwa na ngai. Alors que je suis là vivant, je suis en train de vous parler. Donc motomoko la muki lelo na tongo asali kaka fiko fion kokomaleke les fion et quoi pa na ngai ala annoncer que na kufi. C'est pas bon baninga basaka boité. Yo za membre ya famille moto te ozo ko annoncer liwa ya moto. Ezalaka te. Normalement ezalaka famille moto annoncera liwa ya moto. Mi tozo ko mona na réseaux sociaux. Bozali ko annoncer liwa ya moto ya solo akufi, mais famille na yene ba pisi na communiquer officialité yo aussi oki koloba moto boya kufi na boya na maladi boye ezalaka te ezalaka ndingo na te yo moto oyo annoncer liwa na ngai soki toyebi yo soko tozwi yo to porter yo plainte po osali dénonciation calomnieuse na biso soki na buki lokuta po naza juriste te. Alors bandiko bolingo bo bangate, je suis là bel et bien vivant. Ce bolingi pe na yembela bino nzembo